Shalom baningami bana nzambe bipai nyonso bozwami bopambola malisusu liloba ya nzambe ezali bilei na biso ezali komela na biso eza kolia na biso pamba te yango nde eza kotonga nzoto ndenge makomi eza koloba liloba na nzambe ezali vitamine ya mikuwa na biso e mutu oyo aliaka liloba na nzambe aza mutu esengeli ke awumela azwa tango molai na se na moi mpona nini parce que santé na ye ekozala malamu mikuwa na ye ezozwa vitamine e nguya ya molimo mosanto ezotonda kati na moto oyo aza mpe moko akobanda kolonga tango nyonso na bitumba ya molili parce que liloba na nzambe ezwi esika kati na ye yango moni ye me Jésus Christ alongaki satana na mitambu na ye se na liloba e tango mungu na lobi na ye soki ozali mwana nzambe ya solo bongola kasi mabanga oyo ekoma mapa mpo ete yolia po ekomaki na ntango Yesu Kristo alembaki na nzala e liloba na nzambe na monoko na Jésus Christ elobaki epai na diable akoki jamais mwana moto akobika te na lipa kasi se na liloba ya nzambe e liloba nde bandaki kozongisama na maloba na Yesu epai na satana biso mpe bakristo esengeli tozala na liloba ya nzambe na minoko na biso etango oza na liloba na nzambe na munoko na yo okolonga mitambu nyonso diabulu akoki kotya liboso ya bomoi na yo yango tozolobela likolo ya kondima na ntongo ya lelo e lomingo malamu ndenge tolobaka 7e jour ya semaine oyo nzambe asali nga na yo ngolu po ete tokomona mokolo ya lelo eza na mingi babandaki lundi me bakomi dimanche te eza na mingi mpe bakanisaki ke akosilisa semaine me asilisi yango mpe te me ngolu ya nzambe nde epesi biso nyonso pema na bomoi partout bozolanda émission Jésus Réponse baningami bopambolama toza kovande na likambo etali kondima ndelo bakristo ebele bazwaka te basimbaka biyano te mpo na nini parce que baza na kondima te moto azaka kolinga komona kaka namona me esengeli kolata nanu kondima ndenge makomi eza koloba kondima eza kouta na liloba ya nzambe de bato baza koyoka liloba na nzambe ezopesa bango kondima ntango moto azwi kondima nde eza kobenda miracle na bomoi ya moto parce que soki oza na foi te moningami okotikala kobika te na nguya ya nzambe po moto kobika se na kondima yango monaki Yesu alobi na Bartime mona na yo ezaki na makambo mosusu asalaki na Bartime te ntango Bartime atalisi posa na ye misu na nga emona Yesu alobi mona na yo donc kondima ya Bartime ememaki ye na guérison lombango e lombango Bartime akendaki na kobikisama ndenge moko mpe na moto oyo azaki na bokono pendant 38 ans pembeni ya liziba ya Bethesda et tango akutani na Jésus eloko ya liboso Yesu alobi na ye osengeli na kobika moto ya umelaki na pasi moto oyo azingamaki na mawa azaki ata na moto moko te ya kosunga ye me maloba na Yesu Kristo elobaki epai na moto etelema zwa etoko na yo kende e moto oyo atelemaki mpe azwaki mpe etoko na ye moto oyo atambolaki moto oyo abikaki donc kondima ebikisaki moto na lombango baningami liloba na nzambe ezokangola liloba na nzambe ezosikola problème eza nini ke yo oza nde na kondima te okendaki église ozotalaka makambo ezomona na miso mozoyeba te ke nzambe aza na bomoi ozoyeba te ke liloba na nzambe bazoteya yo soki otyango na mosala okomona nkembo na nzambe ebele balobaka ya satana eza pembeni ya nzambe ezaka mosika nalingi nayebi soki eza lokuta eza bosolo te parce que diable aza na eloko akopesa bato te me mokeli ya likolo mpe na se oyo akela yo akelanga azalisa mokili atonga nyonso ye nde aza na makoki ya kochange vie ya moto seke bénédiction euta délivrance eutaka epa na nzambe eza na satana te nalingi nayebi soki problème eza yo ozaka na kondima te moningami otiaka kondima na yo mosika yo linga kaka omona kaka oyo osengeli nango me kondima na liloba na nzambe osalelaka yango te nalingi nayebi soki na Marc chapitre 11 na verset 24 Bible elobi boye tondima nyonso oyo tozali kosenga e tokomona yango e na kombo na Yesu Kristo ekokokisama baningami makambo tokosenga na losambo na biso Bible elobi tondima makambo wana tosengi ya mibale tokomona yango
et ya misatu ekosala nini ekokokisama na pesa o mwanda kisa ya mokie ya lokola mutoyo abondeli Nzambe Seigneur pesa nga libala pas omoni fiancé moko aye donc nengo moni mobali wana ye yo ndima déjà que mobali oyo ekomemanga tina mariage parce que Bible lobi bokomona pe ekokokisama toza na tango akomona to na tango akoyoka osambeli pas téléphone eleli mutu moko abengi yo ah nakanisi yo nalingi natindela yo mbongo wana lobi gloire à Dieu Nzambe ayoki lo sambo nanga donc mutu oyo apesi yo sango ya malamu na sima ya kotia kondima pe na suko komona ke makambo mutu alobi ekosala nini ekokokisama alléluia balaki mbongo lobi pe mbongo batie na agence okepe o retirer mbongo mobali pe aye alobi na kobala yo otali pe sima mwa tango pasali nini abali yo ozwi pe zemi pe ke tina 9 mois pe epesi yo mwana na maboko moningami tolingi tozwa kondima moko oye kobuka mabanga tolingi tozwa kondima moko oye ko déplacer bangomba eloba Jésus tolingi tozwa kondima moko oye zolekela makambo toza nango parce que soko tali makambo oyo zoleka nango ba moment difficile oyo za ko traverser mon frère ma sœur okoyeba te ke Nzambe akoyi ko changer lolenge oyo zali nango sikoyo soko tali maladie o minganga balobi ke bakoki lisusu te peut-être okozala sune liki ate ke okoyi kobika mais tika na yebiso ke Nzambe na biso azale tout puissant na mona bato ebele baya bayebisinga maman hôpital eyebisinga 1 mois ezebele ebele na mona bango ti sikoyo baza na santé malamu bato bazaki na ba maladie bakokai ko vivre te mais baza na bomoi na mona makambo ebele na Nzambe na biso tobondela bato ba cancer ya poumon esila bato babika ba diabète elimwa bato bakangolama ba maladie ya motema ekenda Nzambe asekwisa bakufi asala opération sans cicatrice oyo bato bazaki na ba myome bazaki na ba kyste oyo ke bakokai ko opérer bango te mais Nzambe na biso abikisa bato alolenge wana na mona mutu akoma na niveau ki alinga kata motema mais mutu wana bika ti lelo aza na bomo moninga mitika na biso ke zwa kondima problème na we za mokie peut-être kolekela bato mokili men Nzambe te ekoyi kolekela mobali no to mwasi to famille na yo kasi Nzambe te moninga mi kolekela mwana na yo to moboti na yo kasi Nzambe te tika kondima na yo ebakisama meka ko changer dimension ya prière kolisa lo sambo na yo kolisa molende na nzela ya Nzambe bato ebele bolinga suko saela Nzambe te bokomo kende église kaka po nazwa libala nazwa mbongo mais okoyi pe ko s'engager te na église okoma pe ko sala eteni moko ya musala na ndako ya Nzambe moninga mi yo moko na muki ozalaka nango okoka jamais kopesa na mpona misala nkolo mi yo zelaka Nzambe apesa yo tomeka na kobongisa makambo oyo moto na moto azonga nanu kati na ye asalela nanu Nzambe ya mipesa epai na Nzambe ndenge Matthieu 6:33 eza koloba toluka nanu bokonzi na likolo mpe bosembo na Yawe e nyonso ekopesamela biso na nsima desenge totombola nanu Nzambe na biso obai nanu na kobongola motema obai nanu na kotubela masumu otali mpe bizaleli ya mabe oyo ozalaka nango parce que olata mabe lokola elamba soki ka porte elingi efungama boye yo moko okokangi porte na yo likolo ya bizaleli na yo soki ka bolamu elingi koya yo moko okoti loyenge diable ayibi yo parce que mission ya Satan ezaka mpona kodétruire bato ebele baporte efungama bango mo bakanga baporte malamu eya liboso na bango bango moko bazipa malamu mpona nini bizaleli eza mabe loyenge eza kati na yo etambweli ya mabe olingi makambo ka likolo meka kotala nyonso wana Nzambe apimelaka mutu eloko te pe atikalaka na nyongo ya mutu te tolobeli likolo ya kondima tolobeli bosembo pe tolobi tomitala nanu biso malamu nyonso oyo toza nango besoin Nzambe na biso aza nango moningami likambo ya makasi liboso ya Nzambe eza te tango ya kobika no ekoki tango ya kobonga na yo ekoki bandeko bokolandanga na télévision oyo bozolandanga na internet na pamboli bino na kombo na Yesu bokoyi ko s'abonner na page na biso ya Facebook oyo eza na kombo ya Jésus Réponse officielle pe na chaîne na biso ya YouTube oyo eza na kombo ya Jésus Réponse TV ndeko na ngai ya mwasi ya mobali papa mama bolandi message oyo na oya bino moumbu mama malela londi tika kondima na bino ekemba pe confiance et pesa mepai na Nzambe e bozwa molende
ya kolanda susu nzela ya Seigneur et oyo azaki na kondima ta kembisa kondima oyo makambo ezali kosimba te abongisa na Nzambe ndenge na lobaka soigner relation no malamu na Seigneur okomona nyonso ekozala facile parce que loboko na Nzambe eza mokuse te benganga na 082 23 44 233 na kobondela pona yo okomona bikamo avant année sila ezali année ya solution Nzambe atindinga pona kana yo atelemisinga pona likambo na yo ozulango solution message na pesio moninga misoko tiango na mosala na kombo na Yesu okomona nkembo na yao tolobeli na Marc 11:24 oyo tosengi na kombo na Yawe na zela losambo na biso tondimake ekopesa mela biso pe tokomona ngo ekokokisama tozwami na bundi 88 na bandal bisengo are Chibango bazokomela bino adresse ya église Jésus Réponse chaque mercredi tozana na prière à délivrance à partir à 15h moninga mina yambaka chaque mardi de 9h à 18h en tout cas condition moko ezalaka te partout ozolanda ngai yaka tokutana ozali banda mboka benganga na ba numéro affiché na 082 23 44 233 to s'abonner na page na biso Facebook Jésus Réponse officielle s'abonner na page wana olanda ka ba prière en ligne chaque mercredi na 19h30 vendredi na 20h juste et mardi 18h30 to zawana na bino en ligne et dimanche na 14h30 bo pambola mape bo partager message loboko na Nzambe eza mokusete eza wana pona ko pambola yo moningami kondimande tia kondima zane elikia changer lolenge na yo ya kotalela Nzambe na foi na yo okomona miracle ane kosila te yo faut témoigner benga mama malela londi et na ko soutenir yo na prière et loboko na Nzambe na Israël et ko sala na libondeli nanga poyo o témoigner puissance ya Seigneur Jésus-Christ bo pambola mape botika la malamu bande ko batela bino ba témoignage bolanda pe ba programme na biso nyonso to ba prière o esi eleka et ko pesa yo pe kondimato na matatoli ya batu mosusu na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth partagez message Jésus Réponse officielle s'abonner 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 amen. Quelle est part 14, 14.